Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Na vidéo on a loba mingi te. Tellement ba intervenant baza ebile na loba mingi te. Nzakaka na 2 ou 3 petits commentaires au sala. Depuis lobby bwebi que kombo ya Naomi Lokwa esitamaki parmi bato oyo basaka partout na gaz maweti na Chachador. Chachador abimi alobi réputation ne mo mutabebi sango. Na elle mutu basiteka comme exemple mizaki na kombo te. Ye mo kwa ye kombimisa na osela bino video mso ba voice ebimi. Ba voice ebimi. Naomi Lokwa kuna sali kaka nzembo ya jeton ati. Wana peza kamususu. Mais na ka oyo bato ebele baoloba nini non, il faut que défendre ba bombo ya sila, aza Naomi Lokwa aza muta SB et tout consort patati patata, il faut que défendre. Ça n'a rien à voir avec les groupes sila ou le makamba théâtre. Oui, bimeza et bloc bimeza na ba vie personnelle na bango, mutnu so amoni tout le monde a le droit de faire des analyses. Même Barizi et moko na live a koki ko défendre Naël na Naomi Lokwa. Te pour mon arbanda na ndengeni. A koki te. Par contre a lobeli gaz mawete. Mais a koki te ko défendre Naomi na Naël. Chachador kutu donc izana mutu moko azali awa soki Victoria ayebi Chachador bia biza makamne akala. Mais yazo wanga na ngoka bon bien sûr on dit maté. Ba vidéo mususu ezali bimi to tamba na ba téléphone na bato. De l'autre côté kuna mani kepe atikali simate pour na live ezali Lisa la Queen. Biki Lisa la Queen aza pe moko na tso ba kuka défendre SB kitoko. Ye pazaki na kala bazaki na live na neneya. Ndi bat bazo mataka. Et na kati peka ya live grande sœur ya Angie wana oya ki ko témoigner a confirmer lobby Angie wana ba yebiye donc ndenge ya ebele kina ye alinga kutu buzo bate. Ay bandande na kindo sala buzz a cité ba kombo abatu. Ye mutazara na poto azara na Congo te. Soki ba kombo ane eza cité c'est que ça vrai parce que alinga kabuzo bate. Et puis ndenge ba scanner passeport à Chacha na Gaz Mawete, il y aura sûrement des conséquences. Nazo banga pour na carrière à Gaz Mawete parce que ba rolandela e. Ce azana ba majeur c'est très bon mais ce ba mineur bazana 4 c'est très dangereux. Monde ba sala ba hotel ko sala PDD. Makambo mutakoye ko encourager ngo azaka wa sala kango. Wa sala ngo takoye ko encourager ngo te po biso ba toto lobelaka SB to zape na bana to ki ko tolérer makamba boete mutu mo to kolinga mwana ya mwasi to ya mobali a sala bana ngo bitike rapport sexuel ezalaka bo kabolaka asasi bate mena ba demo. Mutu mo ko encourager lo kwa bon wazate. Na onte la bino live oyo na manike na kampona ba âge en wote. Oh, un âge ni 22 ans. Bon ki ma kokola. Patna ki ma kokola. 22 ans Chachador. Nanga non nanje na ba trentaine na elong nanga na elong Chacha mona na mukolo. Do bana o ba botama na ba 2000 o ba koma bilonga mikolo ko leka biso bana ba 90 to bana ba 80. Ezaki somo na live o. Na onte la bino bolanda. Engelo baka ke tangu to sala soko poni nzela mabe sale fort eloko wana ebima na réseaux sociaux te sale fort ba filmo te parce que monde lelo eza tellement numérisé que voice o appel o caméra eza partout ata pas comment pas de caméra to surtout kaka caméra ekotaki il faut faire très attention avec qui on s'associe mais ngil pe le baki to ekola pe kotambola malamu biso ba ope to enviara ba te poto bito loni batona basalaka po bazo bambongo na bango o même prière que to bosala ngo te sala prière na yo moko et ozala bien po na yo bona nda video nga pe na Hollande ya musika parce que bana on eza on ba vina bango ba lobela bango soki NG soki Chacha wana etali biso te mais le problème quand nene o loba Gaz Mawete ndazo yokele mawo aux artistes musiciens influents. Ok, ça va bêtise à bongo, tu ne sais pas pourquoi ne pas protéger ton image. Image, mon télévision, image na yezaka très important à protéger. Mon TV qui na rabisika bikendela kendela te pour na éviter ba ko zo e lo mo boelelo monde de comité tellement na niveau mo élevé donc électronisé na ndenge mo mystique.
Tout ça, ce qui me fait pitié, c'est Gaz Mawete. Tu as ton succès, tu as un avenir, Eza Liboso. Ok, ça va bêtise d'abord. Eza Babiloko et l'Obama déjà cessé. C'est quoi, Rebimabo? Par là, c'est. Qui te rota? Eza classe. Allez là, combat, batouille, Obimalisuna, 4. Tout le monde, Moutaza la vie meilleure à Zana été. Moutounia, son pas à délire peut-être plus pur que les gars, Oya Bango, Oya Bimina toi. Mais Moutounia, Moutaza, protéger l'image pour ne pas abîmer ça, on a mis sur bateau et scandaliser toute une communauté. C'est pas bien, c'est pas propre. Hein, Mawete, vous avez un manager, vous avez un artiste. Ça va délire pour notre bateau, la nationalité, Moussoussou. Oh, bah ça va, Congolais, ça Moutouté. Quand ba Camerounais bazali ba Ivoirien bazali ba communauté est belé o ba ça la rappelle comment on tout mieux que les Congolais bande ko la mission ba Congolais ça. Ah mais c'est une honte moi on a évité hein, franchement so ba 600 tu peux pas babilo ko aussi mandé tchaka mo ba trouble na miton c'est pas comprendre. Tu vois ba scanner yo sur le passeport et tout au lobby aux amis musiciens et tout et na ba poto on a to que ba saisir ça bateau ba ça trop influent. On comprend que les musiciens sont au côté de l'art, à les canyon, à Cambo, où ça. Donc, je crois que tout le monde est sur le peuple de l'Amérique. Babylon, quand il y a Baboy, au Soiranet, au séquestré, Bango, pour voir ça, la Babylon, au mort, où ça peut-être contre la loi française et tout, le mort à bon. Mais musique, mais franchement, on ne comprend plus. Hein. Ma succès, on a besoin de gérer. Bon, par exemple, il y avait né, bateau, bimit, si besoin avancer, si le lot de on a un scandale à ma casse, en tout cas, tout féliciter l'artiste, Moussoussou. Bino bozo ya bossé ba carrière na mine mandosu kana nka mukuse pour bolimo le roi mai. Ah non, franchement. Siko ba si batangi pe komba ya Naël kuno yokite. Nana omiboko. Ya on a utolo ba ata batangi ba komona bango certes tout le monde tozana ba vie na biso ya mabene ya malamu. Ozomona. Certainement, moi je trouvais mal. Pourquoi ils ont makambo oyo bino tanga ba kombo ya bateau bozaki na bango sur place et pourquoi vous pour coller tout le monde à la peau pour que on salue ça dans l'image. Ah nzambe na ngai. Franchement TikTok oyo YouTube la mission ça rend bien hein parce que là les arrangements YouTube était Jaël bana TikTok on a compris ouais YouTube moi mission ça qui moi mystique papa TikTok la vitesse ça ouais bango eleki et doublé mission ça attaque et batma swana qui ba manque qui respect ma raté et le ba Rogues Mawete chacha pourquoi tu fais ça. Et comme le cas, je gère. Challenge, ça, pourquoi tu as fait ça? Tu m'as frappé! Il y a un micro de challenge. Il y a d'accord, c'est ça qu'elle dit, je gère. Problème, c'est que sur la bien à Fiwana. Matissa est néné à soi, Zawana. Ah, Matasso Azawa. Kobombelo te loba nyonso. Toi famille. Comment déjà famille. Azate. Gaz ma rose à la perdana il faut que sur la bien à Fiwana atana se et comme maramba ba tribunalité comme maramba ba plaintité et si la gara na cadre bon pour sera même bango na tribunal na mboko ya France au niveau balenge la marambu ya ba LGBT wana marambu ya basi tout cela. En tout cas, s'il vous plaît, et là, moi, on a un jeune et puis c'est quand les années, elle raconte sa monnaie gaz azo, bazo là, la chasse, on y a eu qui joue, c'était ça. Abi, alors, bien, la live, n'a pas bien, quoi, ils sont morts. Encore qu'ils sont morts, 3 personnes. Encore, yo, ça sort. Bah, vas-y, après, si yo, quand on a ça, qui on l'obélango, senti, kaka zou, na monnaie, putain, kala, na bango, nyonso. Dès que tu es traumatisé, tu as le kouta moïbi. Oh, est traumatisé, alors kouta. Là, papa, pendant l'âge de 18 ans, na me quand on a les a préférés dans la tika. Aïe, aïe, tika. Elle a eu traumatisé. À mon le roi mobile net, ça s'appelle le roi télé si en fait. Voilà. Et alors quoi, on a mobile lobo kangela télé si. Oh, comme on dit télé si quoi fiona.
Et puis place yo meminga ndeza po yo sabuzo babo alors jana faire chier yo. Bon, parce que beka ne ba uti ba boîte bon kela na mobile na e. Aketa mobile kuna longoli perike comme mu taxe zou mais forme ça déjà de bon mona ke azaki sans perike et puis là tu pour l'homme là il a dit ba uta pour ça là. Ala tika pour. Maman e. Ata ipolo a papa, la te ipolo a Au moins pour l'homme peut-être ma wait. Et pas pour si maman be hein. Nah. La perike donc atali mobile ba olia mobile na pas mais Néné Elobe Laé, Nénéa. Merci Nénéa, merci Nénéa. Merci Nénéa. Merci Nénéa. Merci Nénéa. Ah, non. Ce qu'on va maintenant la robe Nénéa. Eh, macha de bangongo. Merci Nénéa, macha so de bangongo. Bonjour, bonjour. Valéria. Bonjour Néné. Bonjour Jaël. Jaël, je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi. Bonjour Nabi Nonianso. Barési, ça va? Ça va bien de Brangongo. Nabi, guess, problème est bomi qui boye. C'est ça. Il est bomi qui boye parce que déjà, na chacha za zoba. Fallait préparer bébé naï. Bébé, au monde est ok boye. Ngai délire na ngai, ezaka na lieyo. Après, papa lienga. Il fallait ça travailler au sukola mwana mutu. Bango ba ebeka kende ba banda chill wana po moye ba ebise peza ekite po aza novice na mbongo ayebite. Bango ba ngai bazo eka na surprise que a planer baliae. Donc anesko mwana lingi pipite. Abo. Aswala na pipi. Aswala na pipi aboya via pipi. Yalinga mbembe. Yalinga mbembe. Mwana pela comme be mwana made. Mwana boy. Sko mwana kanda storage. Akuta so akuta na yata shasha na ba fi angaleka. Asiko de mwana kati. Ba pipi mususu amoni pe pipi za kwa gourde. Il fallait pas linga moi si oyo azabi presque cherche azabi ye azabi te pourquoi que non linga moto azabi cherche na loba na epete tam supa eba kite ye beka ke papa zoka de normal papa Valéria osala na Sacha nasala nete nga naza réaliste moi bana ozomona naza réaliste nga ne nalingi te biso réaliste wana basi kaka ke bandeko na biso baza mabe poso apporter bango plainte bazaka bandeko na biso apporter na ya yundo ozana sokangi mobali nona muninga ne mobali osani yebisanga okangi ko mobali na yo na muninga ne mobali osande ko mambu sko la fille amonaki ya mwana et traumatisé que papa autoliae abi et traumatisé que ngai ningala ngopere modela sai le tongo traumatisé que ngai anjako za bonza nakuna kasaza ivoirien to camerounaise na kamwe lo za brazzavilloise na kamwe na za ivoirienne ouais bango parce que yo bébé na nga na futeli hotel toye to sala mais na kati bino te na vidéo mo na otso mona ba chaki na ba TikTok na bango bazali na mona ngo shasha déjà bando ibiseke nga na lekion esprit nga na juja so yindeni no oui shasha ba kana 22 ans oui et puis shasha so ya boye ke na c'est moi on le bena kinoko sentir que noko penda noko ko mais shasha va adorable ana vraiment noko shasha tu m'as tapé Abi, c'est moi, c'est Chacha. C'est Chacha. Chacha, bébé, c'est Chacha. Papa est là, maman. Moi, na oui, c'est Chacha. Moi, pas 40 ans. Mon kilo. Ben oui, nie avec la kobota yo Chacha. La kobota yo, ye mo habité, ngana na 22 passeport visa. Moi, le bien robete ni Chacha, ni ya robota Chacha. Bon, ba Chacha pesi wa.
J'habite ma bêche. Nene ya moto bosolo wana ba pesi suite nene la police a lobby nene nde ba scanner ba passeport. Non, bon. Bon, Est-ce que bon, qui peut pas passeport pour les contrôle, il fallait bailler bas. Est-ce que bon, qui peut pas contrôle? Nene à place ana fiwana akenda kina mbila nzela mo parce que son frère était arrivé. Atikale wana ti. Ba vidéo gen ça na ngwana za tomba obeta ye avant mbila ya. De ba salisa ki ba vidéo wana. Avant mbila ya, tant mbila ye, la fille est partie, elle est plus revenue là-bas dedans. yango place wana nene ya place wana nde ngai nazofanda kote la police eyaki seke anji wana peut-être akosala la police abia peut-être toswani na biso ka eloko eza te La biso, oui. incompréhension ya bakarandi quoi. Ah voilà pour soki alobaki la police babelies mawete alinga azala na garde à vue elinga koma makambo ya juge. Mais il n'y a pas eu de viol dans tous les cas dans cette histoire. Il n'y a pas eu de viol. Donc, Mbila comprenait que on y a son bazar na kwiti, sauf que bazo troublé car ordre public pour battre miso bala laki. Bino bo déranger, baninga balali bo déranger ba voisin. Mbila calma qui que abimisi la fille parce que la fille soi-disant azara né na ba incohérence ebele moi nango pardon. Soi-disant qu'il y a benga ki frère nae, soi-disant que frère nae mta benga ki Mbila, soi-disant que ba voisin mtu ba benga ndako tu ana yo ke kala ton comprendre histoire neza mbilinga akoko ko ba vérité te mutu tout oyo ke explication na ton comprendre que ça jalouse Ndenza bongo na gen ana biloko sasa za mwana ana pa za biloko de kitala donc déjà préparation faut pas préparer wa on va nous bazatima na biloko akezo ba meza ko niye mwana wata ba ndo proposer ya ndo boya ba ko niye mwana ndo za au fond au kakanda so mobile ne o de kakanda pour pas au défendre été Nico na ko et puis aboya ko mela no champagne aboya no ko mela abo mela zo ya ba bondele ba tika pe bongo inédita ba tiki bona position ana atali soit foutu 312 yontel avec dans les autres, parce que dans son système, il y a continue dans la statue. Au moins, des avocats, les autres. Ok. Bonjour. Bonjour Jaël, bonjour Lisa, bonjour Déborah, bonjour. Bonjour Président Herman. Oui, je vous salue. S'il vous plaît. Nagana profité na 3700 personnes au Bazawa, na bino de Bokenda Sango. Ya osenga bino s'il vous plaît. Toi na ndeko biso azo représenter biso na Cameroun, na combo ya Phoenix, na challenge mozo le kakune pa Bovan. S'il vous plaît, ceux qui bosilisi abandeko bozawa to que n'est pas na et pas Bovan, to soutenir ndeko biso attendre à tapotage na partage. C'est ce que j'étais venu juste vous demander parce que il y a beaucoup de personnes ici. Toi, on a besoin de soutenir moi dans Mboka Zakuna, to voter yé et que ça la bien. Bah, on a besoin d'informations sur la page nanga. Bah, au Monaco, il y a des informations là. Je voulais profiter de ces 4000 personnes au bazar en live pour nous un soutien à Bino, s'il vous plaît. C'est ce que j'allais juste vous demander. Obi? Normal kaka. Normal kaka. Bah, ni ngale ba Congolais sou auto bomé kuna yibi téléphone. Jaël, Déborah, Lise, Barézi, Valaria, Néné, Abolo, Belango. Continuer, mais ça, Nini, comment on appelle? Bon, continuer matière, Nabino, merci, Nathan Bopessinga, s'il vous plaît. Merci, Président. Ok, d'accord, vous allez bien, bonne journée à vous. Merci. En passant vite fait, tout le monde a commenté. On peut ça conseil pourquoi il y a mon Congolais va tout Congolais encore beau mot. Mais ça fait mal en fait. Net Iguez aux en concert moi Yamounene le 22 au représenté Congo. Le 22 avril au bobé tana ba Gims na arena so ki arena so waperon na pare. Ataka misu makasi ya héritier kutu video kutaka le bima.
tika président na biso Valéria. Ah, yo zokote la président na yo lingi Tika biso président ko Valéria, tika wata. Ah, kasi na compare kaka, achaka misu makasi po fi wana eza bazuwa na ye likola bazuwa ne pe. Valéria de ana pesio exemple so kuti mobali nona muninga ne mobali o sandeni héros yo o sandeni. Vous comprendre un peu la fille. Eza passe hein, en tout cas. Ndeko Angie ce qui ndeko Angie. Il a mis ton mani compte bébé. Ça compte. Ok, la compréhension. Ça compte bébé, ça compte. S'il vous plaît, na moni na ba vidéo yango moi na repé prochainement so ake mama bon afilmera bien biso ba total to mona image zo bougera trop. Prochainement tu as la caméra bien pour filmer biso to mona bien. Siko na moni on dirait ba zaki ba fie belé gaz azaki e moko to ba noko pe ba zaki belé. Ba noko ko ba mona ni te. Ba zaki misatu. Na moni ba garçon belé na moni gaz e mona ba fie. Bourgeois na garçon mo bo. Papa chérie, gars on a envoyé là, ça va on y balé. Gaz on a envoyé je suis ma fille, c'est pour 3 fois ni balé. Na ba zaki ndeni nini ya. Gaz on a envoyé ni balé. Ah, asa chacha na mona na NG. Ok, bon les deux autres filles na mona na moka fana ne ka calme le quoi et puis makampe. Voilà, problème on se dit d'abord, il y a que ça fait passer. Aussitôt venu, aussitôt problème. Eh, bata makila mabena okoma na likambo ngo mama ba yokuta mbutu. Au mauvais moment, au mauvais endroit. Ah, peut-être baza pe na idée peut-être ba sala bango baza ba sala. C'est que baza ki kara chacha na gaz na fiwana. Ce défi wana bayaki. Na moi on a eu du beau soleil na garçon moni. Ça va être ba na garçon moi on a dit ba garçon là ba ko ba ba ko ni donc on dirait ba kanda daya kala ba kuti. Ah, nda boyaki. Wana uko na 5 filles. Pour ça, il y a 5 heures. Pourquoi papa Zali a quoi là avant? Comment on a comment marier à Dubaï? Alors, merci à tout le monde. Parce que tu vas aider. La fille a supporté ma bêtise de. Sera sepel na likambote mokili tu eyeba même na famille eyeba. Même moninga mwasi même moninga copine na ye soka sepel na likambota ko sala ba agitation a ko alerter na façon moko oko imaginer te afinani asala vite aborder te asala bondumba te asiporta ka mibalité. Vi na ye yake abimarane na ba lesbienne aza lesbienne. Donc au moment où j'ai la lobby ana raison yena na cherche bana relation chacha a comme mobali na ye azo trahir peut-être mobali na ye ango loro ya moni ba action ana chacha na mibali ah mais yo invité nga koto yo o invité nga na restaurant soit disons nga lobaki na ito que lia ou to que mela chicha parce que to comme na milieu yo bibel bazo bimano suna miso na ngandeni elle était jalouse azalaki jalouse a sepeli na ngote esko chacha façon peut-être chacha mona kaye akasakendongo ya vivre bongo à vivre que abimana mibali po bapia yemongo po vivre bien na mobali na yete ana makamuni mso sala ka déjà mobali déjà comment au sala mobali déjà sala ka yeba avant mobali na ya sala ka babana depuis Brazza imota ko sala mobali na ye mais mobali ne desa zoki mukanda eh angwana no mama na zoloba donc ye ana makamuna sala ka azoka mbongo ya bondumba te ke sala ya zo mbongo ya ba partout ti que leur recherche à mieux là bas partout wana a sepeli na ngote oh yoza relation nanga komo komimanga bona mona ba bêtise yozo sala et c'est pas ça qui était parce que là il y a que kuta bango bazo sa ba bêtise abimi na salon déjà banda ki olela oui lora kando lela wana et aki choqué ozo mona aki choqué comment yo komimanga bona tala ba bêtise yo sala ka il fallait chercher qui moto moko a expliquer depuis avant ba bimananda ko. Ah oui. Chacha zaki trop sûr que ma kamboto ya kolobane ya kosala. Na yebi comportement la fille te lore komi kuna ya boyne comme net la fille amela trop masanga ta mela mingi champagne.
akoka vraiment nani masanga te azanani je sais pas ce que comme Mélanie la fille naturellement non mais ça même na ba Brazzaville toyebi amela ni champagne akoka nani ba masanga trop te anani moto yo akana ba agitation na ba compression ya ba bolingo na ye alingaka ndongo ya lingeke na bolingo ne ba mema ye ndenge mosuté cherche à quoi comprendre que était amené na ba bêtise ya sepela tango ne ko ibango boye il y a des divorces à y expliquer na réseau pour mobile na ye à comprendre makambo ye aye na chachate mais côté mobile n'est pas azobaté mais explication les acquis clair te muto a betio moi là ce qu'on a bengi la comme moi là le bien la police ba policier ba ye parce que moi alors bien agir abi va ma pose la mission je vais vous montrer ba bondele hein bobima te ba mwana ba bondela mais ça ko ba oyane sur Nikolo te mais gaze la gaze que non ça zongi déjà mais soit disant d'autoyoki na moninga na yo ba so la bien na Brazzaville là ba donc c'est bon ba passeport ba scanner ba passeport za problème de ba scanner passeport OK pas immigration il y a une immigration ça OK yo mo ko te ba yo c'est bien OK donc ba scanner les passeports comme exemple bien va on ça imprédence pourquoi parce que il y a ça va venir à faire justice au point ça nous on va avoir bon forcer la donner pour brutaliser pour ça les ambassades mais mère au moins cherche non azo mema ba mema bongo te cherche azo limite azo ngala tsake ya za yonke imakamango kala ba mema on a brutal bongo te yo so créer relation na moto eza bo même pas na relation yo mo meme ba vie na yo o mo mema imbala mo na ba vie no obligé ye non ça se fait pas yo kutolo ba ko meme na ba vie ndeto zabo biso tout on a ba copine o peto kama binemi okoza pire ennemi ya mutu oke o jire peke bo loba na ka soute vie mobimba mais ezaka teke fo lobaka ba côté négativité na ye ata bolamu na ye moko lobaka te ka ya zala ka diablesse le mal c'est chez Zani tango sa ba vie na ye pourquoi na ba vie ne atanga ka ba komba ba ninga vraiment ati on a déjà fait accompli pardon madame pardon Zela soki yo muto za déjà fait accompli soki yo muto sa mabe soki bango pe basala yango mais beteli solo na yo na muto boza na ye face pourquoi yo so ça na problème il faut tcha okotsa ba tout na bêtise non c'est pas bien c'est pas bien abi balo ko na boka o ba publicité bilamba o ba publicité ba kabelo ba teka ka inoko apembe oui je me rappelle raison première classe business class elle fait si Mama Congo raison Mama Congo on même pas 5 jours abi balo o ka bila o sa publicité bilamba publicité ya de perruque o ya ba moté mais parce que publicité bilamba publicité il y a parlé de voilà donc comment place de kasi baza ba représenter diablesse baza ko influencer bato balanda bango pembe pema ko ba ki bango basa ka système pembe to chaki doute l'autre kani tala lelo ba oje bimi wa vérité basa mamba pembe ko to rasi ko ko give ma we comme côté imprudence déjà ça va sérieux hein tolandi okuna na 70 lesbiennes lelo lisusu même problème omona ye na la fille bazala mwasi na mobali fille wana osala zuwa ye pe obi nene ya atako tongo ba tolema ya façon nyonso atako na bi pe na filmer défense ezalaka bien on comprend défense ezalaka bien ovandi boye ba obeta yo déjà fille wana a triché na ye ouais a triché mutu na ye tellement za na relation na ye tellement za na relation na ye eza sûr ayebaki te ke bakoko bima ye na mulembula wana nde sikoyo
fi wana azana eloko loba te asala zuwa ya mobali kando lobi ke bibana na mobali te asala zuwa mobali asala zuwa pe ya basi donc ninga zana akutanisaki bango ebele na mbanda na bango ya musicien au comprendre alors bamelisi ya batu pembe na bamela te neti nene ya tokende pai tozonga epai ngai tozalaki na problème na chimene ntongo bomona yanga na finga ya chimene problème eza te tobibisaki motema mabe ya ofinga boyokanga deja naloba chimene aoteka eloko boye tikoyo nabi omoni ye eza comportement na ye soki abebali na mutu akosela mutu makambo akosaki basomba ya drogue pa chimene est ce que chimene atekaka ata cigarette oyo toyoka de atekango boni boye kobebisa réputation ya bato boni kobebisa réputation ya bato soki alingaka bafi na nkombo na ye alinga bango akosa makambo mosusu me atika kokosa makambo ya o tosomaka matière pa chimene tosomaka putulu pa chimene okindoki te eloko wana pembe sasa ye kolia ngo wapi aye kono na wenje biteke baba sheki yaza juja yo bite abino bosaka na mona yaza juja mais j'arrive mais eloko wana pembe selon ngana solo balobi ayebi yango pasi mo te ya asalela yango te nzambe na okotela ete asalela yango te aka okotela ete vérité asalela yango te alobi bien andi alobi bien alobi chimene asteka yango ya mai mokolo oyaki chasse okomeka yango nga andi wana navanda na mobali na ye immeuble moko navanda na mobali na ye immeuble moko yamaka mwana ana lobi asinvente ne loti alobi pena vrai par rapport à yokaki yango pa ya molemboli vrai par rapport à yokaki yango pa molemboli aza na preuve oui ayoki makambo wana nyonso mpa na ye na ye so awuti province na ye place biso yaya mwasi tozala mikolo ayokaki yango pa molemboli sikoyo molemboli basololaka te na leki nanga chimene oyoka sikoyo ntango fiana oya kimi olanda ntango fiana oya kimi akoya kosomba ngo kande baosolola te eyebisaka non alobi akoya akosomba akolobisa ka chimene mpona asombele kaka eloko wana ya mai ezala wasko aboli sikoyo chimene oui wana eza lokuta pakoli ye lokuta mais yende molembo mutu aluki andiki camarade ye mutu alukieki camarade mpo andi mpena na mobali na ye bazala na bolingo vrai mpo nga na mobali ne totala na baporte boye totala na miniti okuna ye te naozele mpe aya harmonie naozele so auti mosala ya mpo nazwa matière naozela harmonie bazala vraiment na bolingo ya je te mutu akoso te omoni ta alobaki ke mobali nanga ntongo nayebisi ke no influenceuse ya bakinshasa mobali nanga anga alingaka bainfluenceuse ya bakinshasa ala te oui alingaka te po nani harmonia se comporta bien harmonia se comporta bien makasi nga nayeba ye te na ntango nazala na bangola nayebaki ete ntango naye poto o nga nawuti nanga kosomba biloko nanga naomata na etage ascenseur ebebaki na moni ya biti na ede oyo la fille ozala wapi nga binonga avanda na immeuble travailleur moi aza na bino fille akoti na immeuble esika bino nayebi yo te nga komona nga harmonie me otanga bia jeune oyo oyo bazala na mwasi basalaka bajeune na bango awa akomoloba nango oza congolaise nga bi wi naza congolaise amemeli nga mpe nini tosimbi tomemi aloba ata auti mosala fungoli ndako na koti eleki miniti moke mpe te boye mwasi na ya ndia ye bon aza vraimen kitoko aza vraimen kitoko mpenza aza mpe na tai kutu koleka shasha akoti pa bandi osala bafiere asalisa ouais asalisa tolanga landa non mais namonaki yaya eza biologique eza ya osala te asalisa yaya asalisa namonaka mwa makasi mwa tro nde ezani mwa makasi asalisa oui asalisa ye asalisa kutu tongo asalisa Naomi Lokwa partout Naomi Lokwa partout batangi ye kuna liste bimaki ozotanga ngam na tangi yango keno tuna mutu babetaki kuna liste bimaki to tanga mama yo za na ba preuve za internet na ba preuve za internet ongo tuna ba preuve erreur
mboka mobimba basambo na facha ta lelo ke no bakanga igezi mawete na kata jacuzzi na partout batanga kina komba Naomi loko ba cherche d'or ne reine ya pa sikoyo eloko apasi ka partout za mo ya ofele ya sentiment délire me mabino musika te wana za kindoki wana za bakisi moi ça kola na mibali misatu te na sentiment ndeni wana diko nango bo finga biso batoko toko numéro 1 internet Manique de John bo 600 bo sambisanga nzonga de bidon so bozaka bo finga nga toko mususu na osa live mukwana manike mobali na yo donc natala kaka benji tina bi oso na bisho nata beta susu eza bien basi ba beta shasa ndoki munene ndoki munene shasha ndoki munene olongwe na mfutima na kisha soye na ona poto ole nani partout ça on va foutre ata mbongo na tongo eko arnaquer sumbongo mwana bato basaka na tongo bosu ba ko sala pe partout nzoto passe au bois ki ata ba billet na message shasha koza na 22 ans na ndeni shasha na fait shasha ajmon ba jaelo on mkolo bon na teka mkolo shasha mkolo makasi shasha mkolo 22 ans wa ana 22 ans te chercha âge mon ba Jaël to Jaël et pas ba Karina Aleki chercha âge mon ba Jaël na ba Cynthia Wadol am kolo am mkena ni 22 ans te ya chercha 22 ans to ne kemba wana mona 22 ans yeba na katazaka na moi na moi lengi wana moi molelo yango bakenda na ba partout pour ça ça qui bébé j'ai 22 ans va le coûter on a 22 ans cherche on a 22 ans cherche on a 22 ans cherche on a ba 30 32 on a 22 te le coûter 30 32 35 p cherche à 22 ans ouais ba 30 ba 32 cherche à 22 ans, tu as 22 ans. À moi, je suis niveau wana. Tu cherches à moi, tu cherches à moi. Yo ngo ba cherche à moi, tu ne pas michou. Tu cherches à moi, tu ne pas michou te. Michou pas na michou ko to na 22 ans te. Michou ko to na 22 ans te. Bon cherche dans en 22 ans. 22 ans moi je ngo. Ana 22 ans te. Âge nini cherche à cause na 35, sous kapena 35. 22 te. Michou ko to na 22 te, michou na ba 30, ba 31, cherche à basi ma komi na ba 30, ba na ba 30. Cherche à cause na 22 na 22 ans bandi. C'est pas normal bosala ata masuma ngo ya obatama biso soto wana bana basi ngana on se moquer na ngana yote mais oyo sali wana ezaki ndoki bosala ata masuma ngo ya obatama. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.